beta concert soki si concert mobimba. Nanji likutu bakimi. Ya velodrome basali piaka. Oh. Meli bango. Mutalobi azate. Mais bango soki zalika affaire mutasala ke loko wana o anula ke loko wana pesa ata raison moko boy. Bakoya ba matisi kam. Yo na bike bon mona ke bana politique amabe. Voilà. Ba fa artiste na bango mo balobela artiste mo ka fa. Allez, ba jusqu'au ba jusqu'au balozuma makambo affaire akala bala musi. Yo monite bakelo katile basole ya Tracy to betia ko kara. Donc ba bi protéger ba o ya biso. Protéger ba o ya biso. Soki ka remarquer papa Kima Mobutu soka kali kambu kaka ya bango bimi ya muke kuna boy. Bako yaka bazuna kambo affaire ilika ki ba matisi. Ba sali ba kunda o ya bango oui. Baza politique na ba na motongo. Politique na baza miso ko toyeba ate. Voilà, biso sikoyo. Ba mote. Biso sikoyo to yaka mbamona ba agitation ba morale faux. Yo mais que cette fois-ci il faut te protéger ba o ya biso. On doit makambo na bango bo matisa ka so ba matisi ya bo matisi ya bango. Mobutu, parle sur Atindi. Atindi? Atindi, pas Atindi. Bato tonga ye moko ebo yemba te. Tiango una bato tonga ye. Difa la Gauloise, surtout new var na new analyse ba petona ba très très. Yo mbelinga ina matasu na donc ngana bloka bango tout les deux petona. Na kana ça. Ngana bloka bango tout new analyse na new var na bloka bango kutu ba fo ba petit. Ba na ope sabino bono mona biso ba demo. Ah beaucoup de ces l'équipe yope. Oh. Ngafi na boaka bango ngana matasu te. Ngaso ale gwana no ba fika bango sila leki. Do ya politique na bango so mon faya mukele kika côté na bango le bazuma ba faire kala ba matisi. Faire we baso ba sali ba kunda buzo ba la bango na salita actrice la bango. Parce comment ça la bango. Ça dit que ya politique na bango o biso to yeba raté papa Kim Jong. Ba banga yango tongo. Yango wana mama solution. Tutu yana new var wana. Surtout petit na new var. Ba tonga ba utu ko tonga leader na bango wa ebi ko yemba. Parce que na likala na monelo tia likala. Bakoya. Alors, na boule na concert mutakala na go fier la bango wana. Ba utu tonga leader na bango kuna Mobutu. Ba tonge makasi pa ba musicien na ye. Ba utu tonga ye kuna. Ayebo yemba te. Wala ba matisi te. Soki zaki kaka ya gouvle gola ba utu matisa ngo awa. Ba pa mo maki ya gouvle gola. Mo ni new vari achaki ache bodi wana ya mishana wa tongi fali gano ayebo yemba te. Ba chango te abete même pas live. Mais ya newborn, new na bata new soki na new. Ya gouvre gola ku ezala ngo iya oh. Ko na new soki na nyongo na bata new analyse na new var ba pechu wana. Omona politique ba sala. Ah batongi bango kuta babike ba yebo yemba te. Ba bombi balobe. Wana ba bombi wana ba chate. Ya gouvre gola e comme gouvre gola kuta sani musicien te. Ah na ka fa na ka lobela aya ko lobela artiste. Wana ba opelisa live. Ba zo ba matisi ba noto belango. Voilà, c'est ça. Bon, ça, bon, Maramboya. Comment bimisara ke fera mabe, fera professionnalité, à travers la baza bien te, ba fan nae, baza boye, batonga kae, nanani, non. Ça dit que bango, ba na politique à mabe. Il faut tant que vous comme le bobo matisa rango pe bola kisara mukil ke ba faille na bango. Pour ça ba jeu ba sala. Non, numéro ba koyo. Ya direct. Bango ba tumo boye baza. Bah la politique mo ya basera Mobutu quoi. Merci. Ba politique mo ya ba Movancé ya kindogi. Suzy, bon on est basé déjà détecté, tu vois. Bah ça pas sur enquêter. Là tu comprends ba jeune en bango donc c'est au moins tu ko benga pe ba na mambu ya Tracy. Mais ba mo kana ba Gaulois, tu sais ka na ngamba Tracy. Ba mo ba Kimi. Oh bah tu as parlé mais la parler la monnaie na ba Gaulois, likam na bango bo matisi. So parce que moi ni biso to ça système ba to occuper bango to moi ni papa Kim to occuper bango plus to occuper bango te bango bazo battre but les ala bongo oh les ala bongo divers les ala bongo bola la raté bon za chana voice ngo batindelinga na ebite so yango ça kuna ça penza eza yango bijan mboye bisanga suiza yango bona sala suido onina nyo mwa pona sala aibiga mutona mbinga atachi aibiga ya eza na kete aibiga atachi mwende ala la troisième page donc sur deuxième page mwende na ngambechu mwende na mutam tule ngambe moi amoyi mwende fatona yi ebitike tous les deux jours ebitike mais nzemba ko mukangisa nango abeta je m'a compris one wasiki wenda muti. C'est pas Fally qui décide sur le podium. Lui, c'est un acteur, en fait. Donc, devant lui, il y a metteur en scène, ainsi de suite.
Oh. Il n'est pas soudain dévoiler un peu de certains secrets. Ah bien. Bosco côté n'anga lobi à la faux chanteur. Boti n'anga côté balo baza faux chanteur. Te kasi ya le belo na ba terme. O te ndazo ba tagi no de akuti nze mo ko akoka ko emba ngote akomi kole ngo. Ya to beta na ba codit. Pourquoi ba longoli kasi? Ba bwa ke libanda. Lo wangi la moya nga koma na ite son bolongo le déjà. Maman Suzy. Ça parlement. Ba modé to tshaka. Komela so e après. To tshaka ba modérateur ya ba vendre la magamba faire siko esa li. Ba modérateur ba zaka ba gladiateur. Ba tikela ba tante ba go. Ba zala bongo. Ba supporter teta ba lo bala leader na bango ba koma e après. Longo la ezo bula ki so akiba. Ba je ba sala kuna ba omega te. Ba modé ba vampire. Ba ta mitama ba. Et après nini tamno lo bela magamba faire. Donc ba lobela ba balinga ba lobela leader na bango te ba finga te mais faire ende ba yo vandela encourager ça comme la biso ya après ba modé ba sanga na rater ba modé ba la na la ki na ba panel na bango zuba ba sensible abaki bango ko balinga bana so tali ba place ba finga faire o kama wa mais si pas toucher la leader là bon moi on a besoin de match chacha moi ndayo komate et après bon bazara bongo izengi bazara ba règle douloureuse et banana tika ba bazora bon so ba bande ba ndi vendre la fera o lela yo bandaka fali sala ki o mona ba yembango ba ko kwandi ba ko mosilika yo mo etela ni petit so balabala afingi leader là ba on tane ba tanenge ba ko paniquer ba mo partager ba lo ba bagola bazui babanda kotinda kindingo afinga nani papu ngasko na tune mo na bie so mane kya balukeli bido bo lo bango te poani ebongo kindingo azosala na bureau à papier non mais papa Kim asala wa sala te so kindingo afinga gi bango parce que bango bando finga pe leader na biso ebongo siko so biso to kena ngo bongo ekasane so to wangana o sane so to banga bango bakenda kufunda kindingo na ambassade keno avec ba defa siko ba jouer siko ata kindingo afingi bango kindingo afinga ki bango bango bando finga pe papa Hervé c'est comme ça ba bosani ki defa ya kindingo nda finga bango yo wana apese mbote kama na tuna ki yedi ngama tuna tante na ngala tuna tante na tante bozui kindingo baluke banga be bango ba mane ke bino mala poto ba baluke la binoti da bino bolo barama comme ça de bango comme sango grave. Les défenseurs, il y a un baluke le bango. Dans les défenseurs. Voilà, bah, mon raté. Voilà, bah, mon raté. Bazora maramba golo na faire ba commission grave. Ata ba fire artiste la ba lo baraté. Ba je ya ba golo ba matishi. C'est ça. Il y a un moment ici ko ba ina ba kabali keno ba golo ba ele. Ba golo ma ele wana obomba obenga. Baza ba golo moko be baza facile à manipuler. Siko ba golo ba zoba obomba obenga. Ya des biso ba golo ma ele toza difficile à manipuler. C'est ça. Oui, ba golo ma ele wana baza oyo bazolo ba makambo zo sepelisa bango. Moni golo ma ele pona bango za golo azolo ba ke. O moni fere koto ya sala ki mabe. On a des goulas maïle. Mais tant que papa Hervé tout va bien, nous faisons bien. Aux amants, on a goula zoba. C'est l'homme bango. Et quand c'est manipulation de sa tête. Voilà. Il faut le bamarambo, ils ont sepelé sa bango. Ça veut dire que d'un côté, il faut l'obé la bafaille. Il y a bureau papa Hervé, l'obé la bafaille. Il y a papa Hervé. Au commis c'est Fanjo. Voilà dans un goula. Ngana yo vanda na l'obé la bafaille. Il y a papa Hervé. Ngana massa papa Hervé. C'est pas comme moi na Angola zo sala wana. Ngana ni massa papa Hervé. Papa Hervé abandi vina nungagut un tout nangut na botamité. Mais moi na zo sala mwindu wana Hervé ana entreprise ana makambe belé o asala ala vina yesu ba pesingai na ko sala yango te. Comment est-ce qu'on a yo vanda na critiquer papa Hervé. Bana wana ti ba critiquer papa Hervé. Ba papa na bango o ba boti bango. Est-ce ba pesa bango ba vie o bango ba zelaka. Est-ce ba critiquer ba papa na bango. Je pense pas. Parce que yo siko ozo critiquer un millionnaire. Hein? Bana nae ba ifagado. Attention kinza maji molimo nae bana nae bana ba bien. C'est ça qu'on a compris golo comme un monopole moi ya buzo bana zo yebisa mais wana ba golo ate problème papa boti mo ko la bango basa ba golo makamba osala penda il faut baza ba infiltré parce que un vrai golo
ou bien une vraie Gauloise. Je pense pas qu'il y a un téléphone à nos critiquer mon Konzamboka qui est Papa Hervé. Jamais. Je pense pas. Je pense pas. Live Naomi wana namoni papa moka Mathieu zo baniki faire aza victime makambo faire bazo combattre tout na papa na Gaulois bien bo pesa ba preuve. Quand c'est Mexico, quand c'est Aza Gauloise, la kita ba preuve azo sala ngo na misa ba yo ndenge nini yo za Gaulois. Oza Gaulois lingaka papa Hervé. Même ata o papa Hervé, oza ne lo roloba so ipe ya ko reprocher. Pourquoi Mathieu warrior terme tu peux appeler sa vie na makambo na on comprend nango. Il y a un moment il y a un Mathieu na ba warrior ba pe sa vie. Voilà maman. Il y a un moment il y a bisara bango sokoza Gaulois ogo Mathieu ba wangi la te bosa la débat. Bosa débat la bango par rapport à quoi? Débat zate Mathieu ba Gaulois parce que soza Gaulois ogo Mathieu wangi la te na parler na yo. Et parce que wangi la l'air remata alinga ala so no pour ba pe sa vie na makambo papa Hervé. Tala niveau. Parce que là, au matin, on a l'idée de mon Konzamboka Papa Hervé. Alors, c'est-à-dire que non, au d'autres qui a marqué Papa Hervé n'a pas n'a yo, au matin wangi la te. Jamais. Yo ça débat na wangi la débat ni au ça parce que ba benga rabino bosa ba local. Alors comment si ko yo benga international yo local bosa ne débat ni. Alors baza ba fatigué. Bonne question. Tuna bangona. Comment yo si na za local, ce que yo international to ça no débat ni. To ça débat ni. Alors, kena nous ba panel, il y a ba fan, il y a ba Chris Brown, il y a ba Jay-Z, il y a ba Beyoncé, que ça ba débat kuna. Oyo ça débat na biso e bana boni. Il le côté. On sait la mention, mais comment si ko yo o senga fanatique il y a artiste local mention. Pour ça la international tout le monde qui bango kuna stade de France mambasala kiti. Bionabo ya beta ki awate papa ki momo ni Bionabo ya beta ki awate. Otali public ya Bionabo ina public ya leader na bango la. Mai na mafuta. Voilà. Donc parce que odaye ko mona ke basala bango loko te. Ndenge ba mi matisa kana bango la ko ba komi world wala. Kana na congolais kande azala ke bele kuna. Mindelo ba yaki wana mi bale mi setwa so otali bien. Ara na camarade mo ka congolais, to mobile le mo ka congolais, mo sine mo ka congolais mais na concert. Mais talas ko Bionabo azamwa na Nigeria avant na Nigeria basé na Nigeria et puis anglophone. Aya na stade de France pour beta Tony sa mindele. A Tony sa étranger, ba congolais paye, ba tamboka ne paye, mindele paye na ba chinois. Wande ba benga ngo teka culture mboka na world na international. Mais bino bobeti soki concert bino ba world mais la majorité ba bazalaki kuna sur 100%. So talika 99% c'est des Congolais. Voilà. Culture en beauté quand on a world des apps. Yonga tout na bonga biso to ba fali za world. Fali ata kana Ethiopie pamba fali ba yebi. Ba yebi écoute hein. Tout bito ça la na kata Afrique papa Kim. To ça la na kata to na Namibie na Botswana ba yebi fali. Ba yebi ta. Aga beta concert kuna. Aga beta concert ata na Russie. Mais papa veut abeta concert na Russie à ça la plaît. Aga Russie. Eh ben toi tiki la bango babi basé international te. Toi tiki la bango ti. Tant que tu dois comparer. Aga beta concert ataka ana shi. Biso beta Genève. Na France a pas mal o arinda kokusa ba fan neke a comment na niveau Gims. Ya wapi. Ba daju. Na France a pas mal. Toyoka ba na epte so oyoka ba musique ba Niger zo beta na ba mall awati. Oyoka ngote. Surtout na epte so chaka. Ouais. Surtout na Luxembourg ba musique à Niger beta. Na kenda kuto Istanbul. Na ba bus zo beta. Na sope na yeni ya piwana boy na Peru. Ba tiri ki ba beta musique à Gims. Na obia. Remaleki. Ya fali to ga we. Na lo belo mo bandeko bozala se ba liso ba Gaulois bino bozala ba page. Omoni information ebimi pour na bango stade de France muté répondaki information pour na bango yangwana pour na stade de France na bon capacité maximale 80 000 mutunyo soyebi et le premier na le 2 et le 2 na le 3 à le 2 à salaki 32 000 le 3 à salaki 17 000 billets vendus. Alors information wana bango oya biso ezana fake news ya bango eza réalité parce que stade de France muté répondre ce ko ba luka ba saler lango ba analyse ba wangila bosa lango ba analyse bo bando bunda nango lelo tozana bino nde awa. Bonsoir, bonjour papa non. Bonjour mon président Mobutu. Bonjour Suzy Bombo. Papa non. King John. Bonjour papa non, bonjour.
Vraiment fier de vous. Donc, on appelle ça, nous, moi, trace, mon repos, moi, nous, à tomboka trop. To bien que gauloise té. Ngas côté, moi, on répondre, c'était ça charge, na bino, bande de basi. Moi, nous, Naomi, le problème, c'est quoi? Président Mobutu, ndenge yo molo baka fongola makutu oyoka. Moi, nous, Naomi, le problème qui est, tangu tata na bangwa kufaki, tata na etango kufaki. Na mutu na souci ezalaki, il faut tout ça la ba cotisation de tout ça la ba panel na biso to ba cagnotte pour tout soutenir yé. La bien papa non, boye ba depuis kala na omion parce que kana yebi na ngai ete. Ngaba mikolo ya. Ngana bande kolande po abande kolanda pinga na ba page na ngamo mingi. Na yeba ki déjà. Donc tangu papa na ya kufaki, auto kufa la na Angola. D'accord. Élection na Petrangol beblo mo bande ngwana. Souci ezalaki il fallait tout ça la ba cagnotte. Babu gele pe pondu. Nde to sa to buka pe pondu pona ye to pe sa ndeka kezala kaka bon ba golwa pe to jakoka normal quoi donc mutakufi akufi ba o babengaki ba souhaitaki ndenge zaka ba mes condoléances mais pona ye na mutu nezala ke soit mukonza mboka pe fo benga ye po ba lobela mukonza mboka faut pe mukonza mboka pe asa elata moi message pas kufeli papa ayaki même asala même ba live bazoko lela na live pona koluka sympathie na biso mais ezaki bongote yango moni bakomi ko utiliser na cadre scolaire bana ko dénigrer ba gaulois donc ya lokola zo sala vengeance ndenge to kipaki liwa ya tata na yeti donc azo ko venger tata na lokola biso nde mututi ndenge tata na ya kufa donc pardon ok ndenge wana te basaka na mowe ite na olingo tomboka na makamna ite ape moi si donc au fait souci na ye yango ti bo mona ba panel nyoso sala partout azo pema te azuma bundi wana tondisi lokwa mtale saka mungwa donc ezaka ke pona ndenge to kipaki ebembe ya tata na yeti. Donc il fallait tout ça, au ça la bacaneur, surtout parlement, Sénat, binom, boza, ba maison blanche, ba maison nous sommes minés, tous en ont na TikTok. Il fallait bossa la et comment quelque chose, beau PC enveloppe. Le quoi, beau PC qui était, yango bo monument à commune à niveau à lelo, à ça la neuf pour le moment, Azasu gauloise ti. Donc c'est à l'ongwa na ye déjà mais à ça la scope bloc on a en copas que bi que ça la bongo bagola bagoya bagotonda bagoya bagotonda allez yazo créer combo nazo zo business na sima bloc wana. Donc c'était ça. Merci, Président. D'accord. Donc, il y a Koufeli Papa, Azaki na boule na eke, tout ça, les cagnottes, pour na nini, boy, pour tema, zio angote, ayama balutu. C'est ça, yamona. Donc, bango bayana bango pour na makamususu alors. Ben oui. Oui. Parce que, au moins, Internet, c'est la place où tu vas se divertir, toujours, tout ça, parce que, c'est la famille. Tout ça peut famille, ça peut arriver, mais ils ont une obligation, ouais, c'est ça. Ils ont une obligation, ça peut et gros ça la manango le loke. Bon, ils sont motobi à terre, mobutu tout ça les lots moro bizarre automatique. Mais ils ont la tête yo chon pe na mutu ke ngai faut passer. Obligation moro boy. Ah mais non. Pourquoi c'est le monde naturel quoi, gagner tout ça. Exactement. Voilà, c'est ça. Donc mutu na yelo gezo ko leka yangwana. Donc yangwana donc na ebité soki to minyo ko lapso penate ke donc. Tu connais bien papa non, ce qui golo et combien d'entreprises? Ah, kasi baloba to ça na mbongo ti. Ba ebi ke to na mbongo belé donc tout le monde veut profiter de Gaulois. Donc c'est ça. Muto kutu to refana to bi faut to lu ba Gaulois ba saler moi quelque chose mais moi mouké maman Bernice yana a Koufeli c'est ça. C'est ça. Voilà. Au moins ba Gaulois il to pesa un message que ba Gaulois pour souhaiter mes condoléances parce que asala na biso même si to kina guerre mais na moment voilà c'est la famille. Oh ye kuna ya moi c'est azam ba plante na mutu lo la masoko ya to yebite bon ce to solo le roi masoko kiki ala fa to cadavre le roi mtakufa la muka batina nga photo na na tali na bi mais ali boma même nga unako kota ta makamneti na mo kwa na matsabu ala cadavre monstre alors tu Charlotte na mutu mutaocha Charlotte na mutu Bon président merci beaucoup na CP na koti boulot merci. Alors wa bato bakufaka na endi o baka no tumba bango elongi na ye. Buka Pondo, la moni Buka Pondo. Bonjour. Ouais, bonjour Mobutu. Ah, papa n'a pas quitté. Bonjour Bandero, toi, Likolo Bagoloa.
mais ye Naomi yango soki aosala bapanel na wana pourquoi aotyaka su komba aotyaka su photo ya papa photo kasi yango même pas MKDP alobelaki alongola photo wana bawangela balobi te tika yango tosenga bagolo ya Luanda vraiment si boyo bawana biso na panel bameka mpe koyebisa ye babétise na ye alongo atyata photo alongola baphoto ya papa Hervé na nsima mokongo na ye tolingi biloko wana te omoni Mobutu yaza mwana mwasi mwaye ye bafoka basi ne batake parce que basi ne faut attaquer basi ne faut bakena ye oui moi biso mibali mwaye to atake mingi eza te ozomona ko tunga liboso andu kasa aza docteur parce que liboso page bah oui na photo nga monaki na Charlotte na mutu na biloko na bilamba la tinga na teka za infirmière oui ateka ande bakisi na ye bakisi mo inspira we oui après quand récemment na ko ateka bakisi ozomona nga et c'est vrai oui en tout cas ça fait très mal comme on a vraiment bon moni bon et c'est moni biso bagolwa to ko trouver nyonso to normal donc mutu ba ko ya na ye mutako ke na ye donc mutabenga ki pété mutabenga ki pété ayo kumisa papa ayo ninga ye ninge pa mikei donc c'est comme ça chez nous les Gaulois donc soko ye obebisi na yo yeba yango to calculer du société lokola abandi ko n'importe quoi atika komba papa Hervé alongo la fiche wana sima mkongo papa Hervé parce que ezobima ko ndaza Gauloise amataka ba Gaulois na ba Gaulois o mususu ba faux Gaulois ba glada kwanga na ba glada makaya ba matana bazo mata toujours kuna c'est ça le problème tout cas ba faux Gaulois to éviter si bazaka ba wangila balatika ba photo papa ya papa Hervé to éviter tout ça vraiment ba faux Gaulois ça sert à rien ya matara na panel ya moi mwasi wana donc au monde on matamo ba tondi si ba ekuna na kati ya panel en tout cas vraiment ça fait très mal de bande ko ngai do azam mutu mo boye to calculer te donc baba si ça azam ambiance donc ayaki wana ba sungaye oui yo kufeli papa et puis okufeli papa au sala eloko nini yo est-ce qu'il y a texte ça ba billet na nini yo texte ça ba billet hein muto to ko zani kuna susi mama Bernice ku ndia kufa kufeli papa yende ko to na susi parce que yende voilà c'est ça yete ko chele ko pondo to bugele pondo suka monsieur moi film papa Hervé na yidi bomona a na page mo waleki na mulika na Facebook a selfie makamna donc mozo mona donc c'est ça na page na Facebook donc atek sera ni billet ni eloko atek sera te donc atika nika kuma papa Hervé donc voilà quoi en tout cas merci bande ko nanga na pe na boulot na nga intervenir ka bongo donc voilà quoi merci beaucoup nalanda bino na si merci beaucoup Buka Pondo tonton Nani oui tonton Serge oui bonjour à tout le monde bonjour tonton Serge boni kitoko ozala partout boye il faut que bana oyebi te nga azalaka awa la première fois mata suka nana mata na ngai me Mobutu ayebi moto azosola wana mon vieux de musu oh non Mobutu yo nde nyonso Mobutu abimisi ba plan Mobutu alinga nde yo aka lokola Gaulois te nini yo bon non ngai te wana non te nga tonton Serge bon en fait bonjour à tout le monde nalandaki babiloko na bango wana soi-disant ya badata et tout consort omoni na comprenaki te bato wana oyo baza nango envers papa Hervé soki bakomi baministère ya finance vi kaka badifficulté oyo eza na poto chômage na bango bavandi en plus batata mibimba do baza kosala acharnement envers Ferrego batata ko batata parce que bata bongo soki ezalaki ata batangaki ba classe akoki kozala mwa responsable moko quelque part mozomona ma batata mibimba baza kosencharner soi-disant data bato bakotaki combien revenu ezalaki ndenge nini bandeko na ngai bokomi ba ministère ya finance po bokende ko contrôler revenu ya Ferrego la
entre-temps, bayebi bakamususu, bayebaka yango te comment les producteurs to et organisateurs ya ba concert to soirée basalaka makambo na bango. Vous savez que nakoki okotisa to na teki 20 000 places, mais officiellement nga nakokende ko déclarer peut-être 8 000 pour na futa intérêt, pardon, pour na futa taxe et belleté. Il y a taxe et belleté, voilà. Donc tout ça, on a les Congolais comme on est Congolais, ayebi nyonso, mais bazalaka vraiment zoba. Foi, ta mauvaise foi quoi. Voilà. Nakobeta concert nanga, nateki officiellement billet oyo tutiaka en ligne. Et qu'on compter, soi-disant yango et qu'on compter, mais j'ai aussi des billets que j'ai vendu physiquement. Oyoza physiquement et qu'on fout ta taxe parce que na fouteli yango taxe na teki yango na maboko. Parce que les alliés non déclarés. Voilà, tout ça les Congolais comme kanisaka bayebi mais bon, comme ça la formation na potos n'est pas dire que, excusez-moi les termes, hein, que osali cursus normal na école. Non. C'est juste raccourcir yo sur moi j'ai matière moko boye former yo na domaine seulement wana pour que on s'en sortir na formation wana, mais ne pas dire que non osala cursus scolaire, excusez-moi na minimiser bato basala formation te bolimbisa. Mais vous verrez les gens qui prennent leur temps, ya kotia na réseaux sociaux, yepe ordinateur yangwana, yangwana, Ferregola, hasala kibe. Écoutez, mundele kutu na société yemoko, azosa la mafia na ministère ya finance. Ayebi ke non société wana ezali na magui. Esalaka ndenge nini? Et déclaraka impôt muke, mais akineli travail travailleur, impôt ebele pour la nini azoyi travailleur. Tout ça batoyo basala comptabilité bakola kisabino. Donc qui connaît tout ya réseaux sociaux chômeur ya poto, le manitencier. Et à cause de ton aïe, bandeko. À cause de ton aïe, oui. Ferrego la coutu. Soit-disant, bozo kitisaye a gagné $700,000. Mais yon de ngozana, vina yo nyoso toko vanda na poto. Est-ce que yo ko gagné à ta 250,000 €? Rien. Donc, c'est juste parce que yebite biloko oyo bayaka nango na réseaux sociaux que non, oui, je peux déclarer autant dans ticket master que na tekaki 2000 billets. Pour la fouta taxe mouké. Mais officieusement, na tekaki ba ticket physique. Pour eza déclaré T. Na kotisi batu 7 000 et 5 000 wana o batu ba déclaré T. Mbon wane koti na poche nanga. Si qui gagne? N'est-ce pas les producteurs et l'artiste? Donc les Congolais, bon, ils se prétendent être soi-disant ayebi mais les Congolais, la plupart oui. Ceux qui besoin comprendre les bangotés jusqu'à présent, c'est juste parce que ils ont chômage à côté de la bino, YouTube naie, page naie,
ba TikTok na ye ke bokende kosabone ya kotisaka mbongo vi ke aza na revenu moke abandi kobakisa mwa revenu moko supplémentaire pour que à survivre. Et tout ça, les Gaulois, vous ne comprenez pas, Batouana surtout. Pourquoi bah, ça, acharnement n'a fait rigola. Donc, voilà ce que j'allais dire en tout cas. Et pas se déranger à la binoté, parce que bah, bien Oyo était comme officieusement na maboko là et contacté na côté Oyo batali taxe. Peut-être baye bakandete. Nako déclaré seulement peut-être moi 11 000 billets wana o na teki. To moi 15 000 billets wana na teki. Mais batu bakoti 23 000. C'est que les gens ne comprennent pas. Donc, mais les gens se focalisent seulement que non, voilà. Ateka qui te, asala qui sold out te. Ok, asala qui sold out te, mais yo kanisi fait rigola. A koti sa ki kaka 15 000 personnes wana. Mais tiens na mutu na yo. Ba billet pe oyo écoute kama na maboko ezali ete kama ki. Là c'est l'avantage de l'artiste. Donc voilà ce que j'allais dire. En tout cas, ezali technique commerciale ne elekela kawana soki ba congolais oyo ba le na réseaux sociaux wana ba yebite moi secret ou vérité yangwana. Merci beaucoup mon bout. Merci beaucoup mon vieux. Hervé Log, Yanono. Bonjour. Ouais, bonjour. Go Yanono, lobini ni pona makambo oyo. Oya biso pe ba Gaulois, oya Stade de France mtekomi lobini. Otanga kiango. Oui, namonaki yango, namonaki natalaki nga na lobi bo. Efanjo biso tout toyebi ki c'est un tricheur, hein. Azara tricheur. Et soki bomoni ti lelo ba data na yango ezobima te po bazoyoka soni. Baoyoka soni na makambo oyo nga namonaki ya komona ke ntango bayebisaki bango ke salle wana stade wana bamodilaki yango azwaki 45 000 bato batiaki tembe bagumbaki mpenza salle bagumbi salle yango oyo awa Stade de France a répondre basali 32 000 et puis deuxième jour basali 17 000. Donc qui veut dire que Stade de France même premier jour asali même pas la moitié. Dans bien même la moitié à Stade asali à monter. Donc deuxième jour c'est chaotique encore, c'est encore chaotique. Mais ngasko na rolobela bato yo bozoye la concert ya Ferré. Ya encore arena. Lobi na moninga kutu nagi déjà na formation hein. Nagi na formation à mo pose ndenge zalaka. Na moni mutu na yo nzungu afongoli live na 9h papa. Batu bakindaka musala. Bakindaka kayu 9h. Batu baoke luka live. Mais yo ofungoli live 9h. Po ya kolobela kaka Ferré ba data ya Ferré. Na ebite me boyoka sonité. Na ebite bosalaka te na yebaka te. Comment tu peux te réveiller 9h? Donc nous on a olala ki déjà. Obe ke lobi na tongo na 9h il faut na fungula panel pour na kolobela ba data ya Ferré. Donc tinga na ke formation. Na silisi formation. Na kuti azaka la live. Donc ye kayu na ezagi Ferré. Pour nga formation eza payante. Ba ofuta ngane na okende. Mais si ko ya bandaki 9h ti na silisi soki 17h 16h30 ya zaika wana na live. Donc ye kayu na ezagi Ferré, lobi zaika Ferré. Boga pe sonière mokoti. Boga soni. Comment mutango bino azalaka niveau na bino te. O azalaka na niveau na bino te. O bino bosota ba niveau. Mais bolingi bozwa ba data na epo bosala nango nini. Donc bino souci na bino ezalaka ko. Place oyo fali abeta
soki faire abeti donc faire il faut azalaka na se ya fali faire akoleka fali te donc pour la Merci, bango non, merci. c'est impossible donc place au fait fali abeti soki faire abeti faire ne peut pas faire plus que fali. C'est une honte et mama soni oui nalandaki parce que mutalobi ayaki na badata eza toni muta ayaki na badata wana alobi asengaki oyo ya biso ya ING donc ti lelo balotaka ING Oya bango ya ona bara suko oya bango oyo baba ya kala ngote poani tina ba data na bango balobela te ba ya kala confirmation te atas ba ko saka bato ke ba betaka plus de 80 000 places to mona kana nyo alobaka comme nani Zakari alobaka ke ba betaka plus de 4 ba juste plus de 80 000 places. Après, Paris, si tu vas à Paris, ouais, il y a qu'à publier que Babetta sur 65 000 places. Si tu vas à Bango, les Parisiens, voilà. Et puis, ça que Babetta a 65 000 places. Deuxième jour, on a Bango, sur Babetta combien? Pourquoi Balobé la Angoté? Bah, non, il fallait Babetta concert na kin, non? Bah, ça va tourner dans Bango, si tourner, si concert Mobimba. Babeti kaka so de moko sala ki wana les parisiens à l'okuta souzi parce que ba goloa to solo dans stade de France taper si biso publication yoka ya non yoka fallait pas beta so si concerné peut-être aux informés informé ne ngaza wani la prendre babeti kaka so mi balé moko ba to sa mpia la veldon balobeli yango te ba uti ko tonga leader na moko na yebo yemba te ba uti ko beta leader na bango 12 et pas Kofi Kuna balobi yango te mon na soki bazwili kamba fait mais bato faut pas la musali kamba leader na bango ba beta pas Kofi 12 eza ba Kofi Phil faut pas la musango nga fani golo na ke lobela makambo ba lobela ngo mais bango so ba panel wana banzu baloba manga leader na monte ba fa leader na bango baloba te so ba monika fa mo ngo bima na côté na bango le bazu manga feri ba matisi eza politique ba salara ouais bango kuna ko deux soki 4 concerts mon raté ba beti ya velodrome kuna esimbi tempiaka mais ba yeko lobela ngote ba keka ko yeko lobela makambo concert à faire ouais betaki déjà il y a 3 mois combien de mois passé ba 3 mois déjà 3 mois non mois d'avril bientôt 3 mois 2 mois 2 semaines ba yeko zongela ngo pourtant makambo c'est le ka ba yeko zongela ngo mais oya ya buzo bala bango ezo le ka ba lobela te non ya on a bien Mobutu yo tika nzungu wana poani parce que nzungu wana zo makambo parlement so bato ba lo ba publier na page na ye peut faut publier na bango mais ya mutu na yo même na page na TikTok ya Facebook ya non makambo tout ba gola ba lo baratom so ba zo se plaindre na makambo bo biwo tout ça ya na page parlement à partager na page na Suzy est-ce que batu lokola nzungu news va ba new analyse biso mana parlement to lobela bango na mona ndire to kita na niveau moni ouais faut pas panel mususu wa to kita niveau pardon biso na niveau non mais c'est pour te dire que aux bizarre ça langote mais c'est pour te dire que makambo so de il y a parlement azora bina ma parlement zo pas non plus ozo bango ayi bien la maison blanche azora bina ko la type na page dinga parce que bagola ba se plaint autant ils on a les camons boy je sais pas quoi ils sont normal car bio papa avait ça liboto moi des ala kaka a ozo moi la gens partageant ah c'est kaka bagola tala ba yini faire nzungu wana ba uti ko tonga leader ba tongi leader mon la faux chanteur donc il passe balobité ba raté ba concert il fallait ba beta ba ratango ba annuler ce que ça qui papa Hervé les aki bon les bazu ba matisi à moi les ata pesa qui raison que to annuler qui na boé mais ba on va comprendre on te bazu ba matisi ba bien faire rater qui ba billet bon so ba au pire ko ba sali na Congo voilà et non le bano bon nga mikolo na osepela les défenseurs mabe ya non toza kuna te pardon pardon tika ngai naloba ndingu tika bagola ba osepela défenseur ba mataka kendo soutenir ba kendo finga po bango ba osepela pe na ndingu makasi Mobutu c'est bongo c'est comme si ça on les loté ba ndo osepela kindingu ba la osepela kindingu déjà depuis kindingu ya longwa pa la biso alors là bango kendo linga ba mata na live ya le défenseur ba finga fallait tika bango ba kende po bango ba sala bongo musique ezara bongo on lobi mamba live sur la défenseur na mamba live na ita na lobi nde no makambo ya no na lobi nenga lobi otika no makambo na ye na on se planer mabe po
atuni yorobo aya oyebisa bango falita azaki na Côte d'Ivoire alataka bilamba basi na 3h du matin kena okay. Bon Mobutu oyebi nayebilanga te eza baventure tozalaka kaka bagolwa kaka bagolwa na bagolwa za yoko basopa baplan nini nanga malonga ngai mutu moko azala basentiment te mpo mutu moko boye Mobutu il faut comprendre omoni balonga bayorobo ya nono ngai azalanga mutu basentiment te ya nono pardon te azalaka na kine omoni bayorobo Mobutu azalaka na kine eza balongo mosusu ayebi ke aloba ngo te mpo azalaka na kine papa na kine bakolongolo rapide okeya osala jete déjà banga mosusu ayebi ke na kine aza protégé te protégé te vous comprenez donc nani azoloba comme moi c'est Félix oui ya nono wana ezalaki baseri wana ya nono ngai aza posa kokota kuna te pardon ngai ma kote ma ya débat na ma ngai akotaka kuna te parce que namona kasi yo okota te ngai na okota yango parce que ngai déjà bamuto déjà omaka de affaire respect ofinga na bamamari oloba ngai lambalia lambalia ya nono wana eza avi na ngai kasi eza avi na yo te mais ebongo kindingu wana ya nono wana eza avi na ngai yo lobi ozoloba ya yo mpo na ngai alambalia afingaka fere liboso ya nono wana sikoyo olingi wana ozala besoin tosala débat ngai naka esala débat ya nani ya soki ya défense ya nono naya besoin osala débat na ye te wana eske ngai na bino osala débat kasi obanda opesanga baexemple te wana elobi nde lokwa tosala débat kopesanga exemple te wana avi na ngai bolamba bolia na badéfenseur na bino voilà c'est tout voilà ça c'est mon avis ça avis na ye mais nga pela lingina pesa avis omoni nga avis na ngeza boy ndeti nga par exemple ndelo wa bafinga mama ri babunga bakenda boy na okete mais pour nga soki bagolo musu ba sepeli que les défenseurs azo finga fali bangi bakenda ko chama loba ba cha poza guerre na bongo mais oui et que na bongo place ba ko so bango oui ba chama loba on a raison ba chama loba c'est ça la plaisir ba chama loba parce que bango ba sala ka bongo bango basalaka bongo oza te côté surtout qui peut bango te non bango basalaka bongo ndeti nga personnellement na okena nga te papa Kim omoni parce que na biki les défenseurs wana alekisa maloba et toucha biso na mitema na okende te mais golo ça la plaisir qui a moni que non place bazo tout est fan qui il faut qu'il y ait que bakisa c'est comme ça Mobutu wana bino nga te pardon nalobi apinda nga papa yope mais so loba vino me ko changa te mo changa Mobutu alingi su bamakambo te donc Mobutu donc aboyi na babiloko oyo président aboyi King John omoni ngai ya ngama muto déjà aleka déjà ndelo afinga bamama c'est fini ata oyo ye ndenge nini ndaloba ngo 10 000 fois awa ata oye ndenge nini lambalia naza kuna tape osolola yo te na osolola yo pe su te voilà ngai na bic rouge c'est fini Mobutu jour tokutana kaka tokutani ya jour yango kaka atokoma na ogoloa mbe yebaka jour tokutana tosimaka na nzoto Mobutu balobi ye bakotisi yo te balobi na biselonga avinanga oyo golo roza na sentiment okende komata akende kotumba place bazo démarrer fali akende parce que bango basalaka bongo c'est comme ça nazo lobela ndeti nga personnellement na komata nanga te pour na bi que les défenseurs na legisa maloba na peut-être bo comprendre nga tonton belge na non to comprendre on a raison mais golo nga ça sentiment na ke parce que pour bango ba finga pe trop bi mo yebi Mobutu balekisa na peut-être tala ba panel wana tom si za no likolo balekisa golo oza sentiment na ya moni ke place bazo tumba fali alinga ke ndeko bakisa maloba akende asala ngo propre po bango basalaka ngo babangaka te na moment te za te parce que bafinga yo peut-être tom su yo selon yo ndenge bafinga bongo olinga okende te mais tika bato mususu basala plaisir na bango sentiment na bango po muto mususu ndenge nga na tiko pekisa muto akende te yo mais ozokuboya ngo ngana boyi nde makambo na bango nde awa na pekisi muto akende te Mobutu aboyi te Mobutu alobi makambo na bango nde awa te natiko oloba te golo akende te natiko oloba makambo te natiko oloba te ke golo akokende te wetalinga te makambo na bango kande bosilani kaka kuna zenga mona initi na olobela mona moya kizenga moya nzoto mikebo lokola
lokola manike na olobela Ah. Ngaya, bon, na makambo oyo papa, ngala na sisi oloba te, olobaki awa batikeli autant. Ngai naloba boye, Mathias, na yebite so obloka ye. Obloka ye, so oyoka. nakoyoka yo Mathias, so ozoyoka ngai, mon frère. Olobi osepelaki batieli yo badata. Mais obaye lisusu ote Massa ita déçu. Oh, mais Massa a déçu. Massa a décevoir yo. Moto ya produire, moto a sali production. Il y a événement. Kolo production. Aya lobike. Makambo wana eza fake news, fausse information. Sikoyo yo lingi asepelisa yo donc yo il fallait Massa ya komana mia na eke eza vrai babilo wana badata wana. Non. va mettre en poubelle Amoyi na ye alobi na ye bien que eza fake news. Toujours, encore et toujours. Bolingi bondimisi la makasi poa. Poni bolingi bondimisi la makasi. Aboyi na ye. non tant siko eba chai Massa ya chai yango je pense que ba wangila nyos ba fungole ba live ya pona ko arena nangwa publier ki nini yango nano Ne. o ba data mno bo luba nangwa publier yango Muta apparemment. Il y a pas un nouveau. Non. Mutu ngala ndaki mutu asenga nyengo za Tony. Tony alobi yem tasengaki badata wana après apesi ba page, apesi ba page banzongo ba new analyse. asenga ba data ngo epa nani Kasi place basenga kasungi na Turing data. ah Baba Zoba. Ye Tony wana atoli na papa na ekule na Congo. Ah papa, toke bakambo wana te. Non, code 16. Kaka Tony wana nda lobaka mabe ya fere yo kasoka Tony wana wa lobelo malamwa. Magula. Mto Hollande. Bango ba bato bazaka anti fere ba contre fere jamais ba lobelo malam. Ba obimisaka ya mabe ba ko saka ba ko créer kaka. Data na Tony bien non garçon lo baga publier okuna ye wana azana le Tony ala sa tata mobimba so de Tony ngo abe mukola buzoba e Tony ngo sonde ye wana te no aramo mukolo boy Bala mukolo, bon aza mo mukolo, aza mukolo. Toane ka wana basi non, toane ba age mongo. Ah bah je m'en vois. Et bon âge azana na Londres et bon ba golo bozana Londres boloba ki azana na Londres Tony lo afinga affaire na Londres bo beta e Tony wana ba bia za Londres kuna bo beta etendeni et là avant d'après la quartier mon il y a salité na Londres. Côté ça va bomba. Ah papa. Non. mutu lo kwa Tony so ka epe na maka mutu lo kwa Tony so ka ina na lo maramla non. to ba to ko discuter te bango ba komba world so ko ba faire ba vandela ngo point c'est ça ngana compléter pas sur nani qui pas ngana sisa makamla ngai do ba ngana sisa makamla ngai donc bango esali bango pasi bamoni ote balobi ote bagolo bache Masai bache nini nini Moïse pression voilà bache pression banini tout ça ya ngai ko publier tout ça Masai aza mo la poto boka sa Masai aza te ote Masai aza mo la poto donc yekutu ba jewana ote bocha pression banini tout ça ils s'en tapent, ils s'en foutent. To chaque pression wa maramba ba fiche banini yo mona ya répondre à mutu. A répondre à mutu ta? ah ba chaki ba fiche bonga chate Oui. A chaki ba fiche zaki pona yota? Est-ce que ya chaki ba fiche? Pona ngate yo lobi pona ni na répondre ki te mais biso to peut-être ba bazela ki a sa la publication moko boye Toto mona ya komatala live moko songolo non il a pas fait non live te non kasi na lobby to mona nani ya komatala live nani o ya Swiss producteur ya Swiss ya komatala live
Mais tokena pena one way. Est-ce one way à matin à live ya non? Le bina on te qu'il faut monter au matin à live. Ah mais one way azaki na batuna ye. Mais bien non, au moni, je pense que tu se comprendre raté. Moni côté biso à un moment donné biso tomoga, c'est pour faire la promotion de faire. Le bina on te monter au matin la biso na ba panel. Non. Basta le la biso promotion, moni to moni que promotion so kende bien. Non, biso lo tiki na biso. To fa na biso kimia. So batune bobo linga no bo bulele biso ndé biso to lukara ke non, producteur il faut boy. Non. Biso eloko to senga et pas ba producteur ba sala et pas jouera pas pervé pour na betendule ba sala kofi wana sa promotion ezala na nini kuna na nini na ni ba na Belgique na ba bisi na ba trang biloka bongo vraiment biso ba producteur moko sa miko sala bongo mais mutu mo netinga na yena par exemple na yena ndo tumba producteur même ya no mona ngandoki. Même au bout tout, à Genève, il y a Salarango, à Tchao, on a ma trame. Bon, bref, après, Netolobia, Lelo, il faut comprendre que faire une actualité. Donc, ce qui fait Lelo, à ça, tu comprendre que sans faire Mobulu, sans faire Mobulu, pour la monia mutakala bimisi nzembo moi bon wa fan de la paix mutakala bolobi nzembo bimisi banini tout ça mais vous n'avez pas eu le temps ces temps là bozui concert et c'est l'équipe déjà en avril to comme en juin bango bo ba bimisi générique na bango ezaka so na 300 700k générique bima na yebi kutu te ti muto kwa awa aya wa bimi junior muto kwa papa yaka na yo jet set oza bon chanteur yaka jet set ayembaka bien junior ayembaka mais ya non do bona biso be milimo ba deux fois ya sa mulimo na deux fois ya okota la jet set Teto sabela ya ilu a rebonde la pona ye on délivrer a délivrance donc nenga za wana soka ye to sala e test pas là. Et pas ya ilu. Donc ça les teste pas ya avant mais garebo Non maman Wemba. Non maman mais garebo te maman Wemba ya joie aussi. Avant mais garebo ou bien ou bien maniqué. De John. Non, il faut s'appeler Laura bien. Avant mais garebo toi mais qui sont là? On me gâte mbouya. Mbouya déjà mbouya ça sur la jet set mbouya jet set. Mbouya ça kenana. Amega ta charge.